mon niveau à ta vie place aux allées luka bata niveau nao bokenzela moko ngana ko maka sérieux na mamba bolingo ouais batuana batindi batu ba ko contacter nga to na posa ya promotion ya Stade Martyr artiste mboka ko beta fait rigola 8000 à solo et les cas 12000 oui zala ki ngona les cas ki kutu sans compter kutu ba prime comme ça il y a fait repère le quoi yo ka message té na comme si le message à moi ya kitoko sikoyo tanga na sali kaka message mu 1 heure du temps message ekomeli réglant au cas sikoyo pesa nga 30 minutes à bengi nga citation décalée 12000 oh ana ibisa non mon affaire rigola moi on artiste na ba musicien na ba comédien to bunda na musala to beta na musala to tika biloko ba bla 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 te les padratiers double Adidas arena ngwana to beta bango na eloko affaire via ba chan belé Jean-Pi Mongala mona mabe oluka njemba fali boy vraiment jamais wana yaya ya mukolo wana yaya pouvez biso kasi mobala mama nana ketchup mami mami onyo biloko na ye abanana bo takas onyo so biloko eglet mais ozo mbatel dia misi kata ya la baille. Cher ami internet na pesi lombo te bisika bozali bozabon en direct ya Flair Monde HD ndeto lo bara ki na sima avec écran la bino to ara pamba te to ara parce que tozana eloko ya koloba pe tozana bato ko lakisa bino même si bomona bango balobaka te mais pas na biso vraiment bazora moi temps moi occasion ya kosola na bino pona boye ba pende mo ba vivara donc na pato na ndé bomona nazanga moko te nazana leader à Missy l'homme du moment. Donc, l'homme de 8000 €. Hein? Donc, voilà. On réclamait le pain. Donc, voilà. Bah, on a surtout beaucoup dans l'émission où vraiment, vous hésitez à vous abonner, vous partager, vous commenter. Parce qu'on est salariés qui est. Mais surtout que nous avons le sous-sous. Tout le monde a le sous-sous. Bah, leader à Missy, tout le monde a le sous-sous. Bah, comédien, mon sous-sous. Oh, bah, existe un rappel. Oh, yo, boyebi. Il y a le bami, il était au sol là. Naïe, bah, question, ils ont une réponse. Leader Missy, bonjour. Ouais, Dembo, en tout cas, vraiment, ça me fait plaisir. Première fois, on a les canaux plateau, donc ça l'est bien. On a vu coup de fil, hein, coup de fil, et ça l'est bien. En tout cas, on a CP le Kolekawa. Au moins, on a vu des toiles araboyées. Faut s'engager bata maïle. Tu vois, moi, si je tamboula bata maïle 5, il y a 6e, bata maïle. Mais si je tamboula 5 bata miyibi, il y a comme 6e, bata miyibi. Donc, le coup, on a permis de monter maïle, donc on a permis de monter maïle. Bon, ça na 5 batakuichi. Parce qu'il y a beaucoup de quitter. 6e batakuichi. D'accord, conjugat, on peut autant présent. Je quitte, tu quittes. Il quitte, nous quittons. Donc, ça là, très bien. Ok, donc voilà, voilà, boki d'action. Boki d'action, mais leader à Missy, net biso ba fan na ba monyo na Paris. Ouais. Ba découvrir en France par rapport à événementiel. Ma prestation on a ba fête na ba mariage na ba anniversaire na ba concert mais vraiment tout le monde ba moi moké histoire na yo hein na moi 30 secondes. Ouais, en tout cas leader à Missy, artiste et comédien humoriste na bandi théâtre quand des ala na batutu bumwana na ndenga Congo na ndenga Afrique na njilo na mwana quartier 5 na banda okende pas vient na ngala di sobe na kendara wana. Mais tellement tu as bana miké après makambu pena pe zala quitté bon assista aka na ba répétition ba nini to après na le cap vite fait chez président Saï place na kenda koyeba président Adolphe Pakaloui donc na yebaka epa ya président Saï yende pena mutazwanga formanga après ko sala na moment na ba doleka na ba tournage na voyager na Europe et pour toi désolé vraiment quand on a commis na Mikili passage Mbalamoko, transfert chez les Franco de tous les artistes et comédiens. Président Gianni Faye. Kounande Penana Yaki n'a eu sous formation accélérée. À l'accès na tactique et belé. Après, na Pumba na ngaya. Et puis na Salaba est fort. Na comme leader à Missy. Mais comment on a place où l'équipe et pas Pakaloui et pas Saï et pas Yemoro Gianni Faye. Vous en a même limité. Dans la prestation là yo idée non ya ba represter bongo ba musique ko imitara o imiter moi si
otie miziki ozobina baide wana eyelaki ono ndeni te wana sikoyo eza nango lokola basous-titre moko boye boza na titre basous-titre moko donc eza nango normal etant qu'un artiste okotala kaka bon nakosala nini mpo bato baseka tu vois mais base déjà makasi déjà esi bapesanga yango bakulutu nyonso natangi kombo ya nazwa déjà base donc sikoyo nde naboye soki naobonga te to naokoka te sikoyo ekomi makambo na nga eza lokola lelo botami na famille pauvre ya problème na yo te mais soki okufi pauvre wana sikoyo ekomi yo parce que oza na droit ya kobonga ya oke mosala ya koluka mbongo eza ndenge moko toleka na bagroupe toleka pembe na baprésident bapesi oyo bakopesa yo bénéficie nango siko so lelo ozokoka te to okufi pauvre to ozangi sagesse to mayele moko ya mambo ya osala wana sikoyo ekomi makambo na yo début ere obandaki nano ezalai no ndeni ouais ezalai facile te parce que nyonso ozosala ata na bapage no baokomante kaka mabe tika na yo esimbi te yo kingandi entel aleki yo oswa uti wapi donc ntango ofandi ka boye mais en tout cas nazala mpe na baproche na nga oyo nazala na bango bana na début batikanga te baloba toujours courage kanga mpe natika te nga nalaka mbamba nga ata na bolingo so nalingi yo ata ozoboya nga si balakisanga mbanda mais nalobi nandimi nalinga na yo nandimi mpe na mbanda na yo tozala kaka tu vois donc nga nalaka bongo so nalingi likambo naoke nango ntina suka après d'un coup naye kosupprime naye kofanda nano tu na bi te fo na tactique mosusu na bi bon nayebi nanga art naoloba bien bon eloko nini mpena ekoko atire mpena bato batalanga nafanda mpena sui na meki baposition tu naotala siko na bi baprésident sai bazali baprésident sobi bazalaka okende boye baaida bazali okende boye mama kalunga okende boye président jani okende eloko nini ya sike koya na théâtre bato batalanga kolela nazwa nanga kaka kolela na bakisi nanga kaka esili nango nalonga siko bacongolais en tout cas nabetaka maboko mpena bacongolais tout diaspora bapesanga chance tu vois ntango olela ozoloba esala bango bien baocomprendre te olela nini kaka kolela yango kaka na bakisa na change eloko te mpo maloba ezalaka yango wana nazwi kaka kolela na bakisi likolo après esili nango epesi mpe makambo eza lokola ata okofanda parce que ezalaki nakofanda boye nakoloba ke ma chérie kopesa mobali ampiaka bolingo eza koencourager le mal parce que ça elo eloko te mais siko so nake nango naki leader ya misi ma chérie kopesa mobali ampiaka bolingo eza koencourager le mal ata osenge mbongo kanga suki azala nango kaka te sikoyo mokolo kokufa nana osombela cercueil mobali abongo mona ebembeno ekokungela na mort tu vois donc tobakisa kaka to changer ka mo stratégie mawa okoti yango na kati ya imo nake nango na kati esili nango ebimiso mpe mbala moko yango wana kaka ntango nasalaka ndenge wana après ekei sikoyo na batournage na yo comment tu t'organises oza na réalisateur oyo ezaki botravaillera na ye to ozocontinue kaka kotravaille na groupe ajanifa na mbongo nini ozala na baréalisateur mama non en tout cas tomeka obundaka biso moko oza na matériel na yo moto akofilme yo tokotrouve caméraman mais ozobundanaka ozosala toza nanu na bapossibilité te peut-être lelo ozala na équipe vraiment okodéplace na bango osala mosala do tobundana oza basponsor non en tout cas so tolobi sponsor mpenza eza te na sponsor lelo nga nde na boye mama dembo nayebi sango kangango data lelo mokona kozwa ata mutu moko ke bon leader amisi ndenge ozala na tootya mbongo ya g to tozofinancier mama awa na poto baartiste toa combien awa na bagrand frère na babiso toyesika na baona bakomité na bakomité toza ebele siko nazwa siko kaka mayele na nga na sagesse na nga bayaya ebele nyonso tozalaka na poto batieli biso mbongo ya g mutu nyonso akozwa ata mwa ji na ye mwa nini na ye mama babombi nini tobimisawa tu vois babombi nini ndeti mikolo tomeki ka mwa je moko ya moke kaka napesi mami Karine Mokonzi bambote ebele tomeki ka mwa je moko série abenganga tobi leader amisi ande nini okomela omo boye te napesi oka idée ma fils sikoyo salango nano nabandi siko kokomango tomeki kaka 1 ya pamba épisode 1 ka ya pamba donc à terre yo si omona deya mwasi na yo akanga yo na mwasi ti na kati ya ndako na yo okotisa mwasi mais mwasi na alobi nalimbisi yo mais a condition benga ye kaka benga ye yebisa ye tokabwani na songelo mais nabengi mpe tosololi na suka nango na bi je t'aime bisou bay dona mwasi ye moko elekeli ye alobi mais banda na botama ezala nanu te tu vois
Donc ezaka ka ba moyen muté zanga biso mais mukolo pela na ozata sponsor moko amis to lui en G. En tout cas vraiment on a travaillé. Ba tout autant ba kombo wana muta sponsorisé. Wana za sponsor te. Wana za ba grand frère ba mécène o ba soutenaka ba congolais ba osala musala na ba média. Wana oko fanda boye pena ba pesi okete bon lia bako kabila somba crédit bako sala ya musala pena musala yango te. Ya musala déjà musu ezala ke muso ke na fête ba futi o cacher mo boye belé tu vois. Nga pene na boye na ko lier sa théâtre te. Na zo mbongo na ngana ke na osala na kayu na tiango ba jeune ba tournage jamais. Ayo ba misu le roi fali hein. Te lokola te a benga ngona no bieza na respect ko dembo. Ben si lokola fali te. Mais mutalo ba ke lo ngana non mais un peu de respect. Aza patron, tu vois aza patron aza entreprise. Kasi fallait le ba bon abi ke. Yo pe oza lokola te lo ba yo pe ozo landa grand frère yo fali. OK. Na rectifier na bandel ma. Toi en respect. Si. Wana ba kombo moko bo kilo, tu vois. Nazala ka jour mususu na lala na ndoto na yo kika kombo ne pena na sali gazo. Somo. Oui. Et là, comme on a kilo, donc faut to banga ngo, tant to tanga ngo, donc faut to pesa ngo honneur, bah ça la fierté moka. OK. Tu vois. So to kela ngo siko na nenga ki normal, as artiste, tu vois, ya moka oyo azo bunda. O biso pe lelo to za ba artiste to zo bunda. Tu vois, bah, c'est normal. Baba ya tu vas ça la de Anzela. Mais que tout à l'heure au boya. Na boyini. O boy Golanda. Kolanda ne. Te yom to lobi mabe, o lobi lokola ba te ba fa te. Faut le voir pena zo sala lokola fali pour elle maravilloso. Ouais ya mabeta makam nyoso to sala ka mama dembo na biso kangango lelo makam tout sala ki salima déjà et là on y a sikeza et là on sikeza te tout est salima to landa ka ba sala ata ba théâtre to sala lelo ba président ça il va sala tout a joué tous les rôles na ki moi si mobali patron maître qui zengi tout. Si yo tango yo sala bimi ata lelo zo sala loko tango sai président sai afandi a otala alo bani yo zo sala ngo lelo ya sala ngo 10 ans passés tu vois donc tous à la kana reconnaissance ton dima ba grand ne ya on te sunga biso boto ke liboso c'est juste ça. OK est-ce que si go zo continuer kana groupe a fight to ouais na sala kaka tant que abenga ngate voix bisanga ke te petit na longolio lokola lobango te na zana kacha groupe Mikolo kuna pour ça le président Faya a changu du chef. Chef. Faut chef azana kinal mais na moi ndé kinal ça musala bien te. Oh nandé. Kasi Mikolo bare pesa la sous-souté ba tournage za sous-souté ya membre président ya chef à groupe. Kinal ndé muta chef à groupe. Parce que Mikolo ku dona luka président Jania chatanga. Bon na zongi sana ba répétition na zongi sana ba tournage. Masamba sana yo kino yo na batama samba les parents wana yo kino za chef. Ya sana réalisation. Ouais. Ah, ya chika na sima kaka. Ouais, ya za na sima. A tourna rapé. Ouais. Siko yebisa biso, ake nini o ezalaki na kacha groupe Janify. Comment o intégrer groupe? Non, en tout cas président na ebaka vienanga président Adolphe Pakaloui a fait un numéro a lui benga grand frère wana ya na biso na ebike ozana au bien. Na zo pe numéro na benga ayibsanga bon yaka to pe na tournage yaka en tout cas na tester on a otala. Tu vois, na yata on a mon fait vieux Gianni président Gianni na talika vieux Gianni de total à la télé première fois pe monier boîtier pe na scène moi frousse tu vois talaka ka mais singate faut que nango boyo ke nango boyo après et ça nango après na umelate na développer nga ouais si on a comment nango siko za na zo siko ibele. OK mais ça fait un moment au tourner na bangote parce que ouais, en tout cas, président Gianni, au moni na poto, to sala misala. Président Fayi, kenda kayou, a sala musala, et puis, papa na kachanda, tu vois, ba petit bazar, donc faut que musala, ou luka moi kwanga. Parce que ba théâtre na biso, ba gag na biso, ils ont foutu na noté, ba sponsor ezate. Tout ça là, on a cadre fair play, biso tout aux awana, tout ça na biso. Donc, mais à un moment, on a ébiqué, c'est ce côté, ça moi, et l'eau comme tout toi, oya. Ouais. Ah, OK. Merci beaucoup. Yo, moi, si tu as bien ça, tu as eu mon. Ouais, en tout cas, Nabunda vraiment, Nabunda na. Non, la trois questions fausses à sincère, Nabiso. Mais il y a un avis ça aussi. Il y a artiste et comédien, il y a Congo. Ouais. Vous avez mal réputé. Non, sauf moi, si tu as bien ça, mais si on a les cas à télé, qui n'a bien ça y est, mais à qui manga, pour bango la. Les gars, pour qui ma? Bah si à poto ba la mité mami kousé, bah maman, so moni, so monozala. So mono zala mutema mukuse kokota na bolingo. Moi bolingo senga foza mutema munene.
so za mutema mukuse okokate. Mais pourquoi pas comédien et belé y compris na yopé boza moins sérieux na bolingo boteara maselo mususu mais ndenge ça la makambo toteaka il fallait pas ezala na vie privée na vie privée la bino ya biso mais bozo te mas makambo mususu mais bino bozo sala le pire M sous fois 3 ya boteara mas ndako lala ka moyo yebango makambo le kana kati na sens nini eza lokola mutu to azana ba couple na ye mambo le kana kati ya couple et banité bato bakantsaka na mituna bango ke eloko kabolaka bato infidélité peut-être mon bala trichaki non et quand ça la peut osala no fidèle mais okabela moi c'était na ndako mbongo no mona na raté ba boya yo et quand ça le peut ça moi si mbongo mais peut-être oza mutaba kuiti soko bimio bando kenda ki ozonga te ba bengo na téléphone ya ba ko boya yo pe zaka infidélité te mambo eze belé et quand ça la peut moi sinon soka lambi yo na ndako liaka te a boya yo. Et ça que fidélité. Mais les cambia muta bengisio ye poto ye libala après. Ngasi ko lokola ba bengisa ngate na ya libala te na yebi ndenge lekela bango te. Do fu mukoloko ya mamuto ba bengisa et simbela été. Moi si abimisa mbongo ne simba te peut-être ako répondre ngo bien. Nga lokola lekela ngate komela ngate na yebi te sale mandeni. OK. Deuxième likamba balinga ba yeba est-ce que poison phénomène poison dans monde théâtral est-ce que existera te ngapelo wana alia poison te moyena témoignage mais poison alia yango boeta mais kasi on a le but nani na lia ba baso kufa te o mais kasi ki na lie yango na ke na hôpital ba bisinga za poison des places na olobake te o te peut-être eza boye mais eza na théâtre te mona vie otoza musala nyonso to sala ka lelo eza na risque okoza ata yo za journaliste o kepe bisiko sangana bato misusu o balinga kote bako chelo pe poison et puis na vie faut tambola il faut éviter makambo Kima banyongo, basia batu, ba problème, so sali cop, si la na cop bien. Poison za karaté bata théâtre, non, ils a partout. Ils a tina politique, tina présidence, tina bata maçon, tina bata poussou. Ngana mona déjà ngana yoka na matoyi penake bata poussou ba lingela siko muta poussou. Boule. Oh Joba le kisi abeta 3 tours. Yaya, bino na bino bata poussou. Yaya, oyo ke la mouté de place na ko comprendre okoza ozana tana ba mbongo mais keba. Moni mutapusu. Na obetelo isolo moko moni biso to ba africain to ba congolais. Ezan elo mo boelekaki na Congo. Ba président na Congo ba sololi na Amérique na États-Unis. Ba zimbwa moko na États-Unis aya vacances na Congo. Voilà histoire vraie. Oui. Bazu siko mbwa moko donc basali vice versa mbwa moko ya Congo batinde na États-Unis ake vacances bazu mbwa ya États-Unis aye na Congo vacances basali 2 semaines et sili mutna mutazongi pa na bango batuni wa utaki sikoyo na Congo na États-Unis ndenge nini kuna mbwa lobi climatiseur chambre na olia kitoko misuni tongo midi pokwa na omela titso na batuni siko mbwa oya utaki Amérique na Congo lobi bana na bota ma première fois na comprendre que na sa mbwa donc mbangu na mbangu avion mona place bachaye musuni nano ya soso alia mona no yemoko ti na mukwa bukuti siko mbwa zo tala ya zo loba siko ndeti tango bukuti mukwa ngapo na lia nini donc alebi vraiment en tout cas na ndimi pena ke na zaka mbwa place na uti de linge lobake ba place to utaka te ba bisika to uti lelo tant to sabo to musalo to sala ta zo 1 yeba ko bomba yeba ko bomba et ça te peut-être ko comme là bando lela non musala nyo to sa vu mususu ezate vinyo so yango to na vu musute lelo peut-être za na 1 lobi ko koma na 2 ko koma na 3 soko zo bomba te tikala o matate o comprendre o moni mbongo oyo ozana ngona maboko tie na banque izo sala eloko te et ko tikala ko matate mais muto azu mbongo na osana ngo business izo mata ya différent yango monaka au 15 jours tu vas mona mutambo aza camarade na pauvre moko jamais zaka bango na bango mon cher ndeni atenga so moi de parler moko boy atenga so mai na nini so na pauvre ba sola nini masolo na ezaka ya o kabla $100 te o kabla $50 te kaya osenga kaya passe ya ko mela ya ko lia non yango mona niveau ata ya vie place aux aleli luka bata niveau nao bokenzela moko nga tambola pena bata niveau na nga OK so za na sena nga na tambola note faut kanga na ndo sala défense faut to za ndenge moko lelo nga na bimisi lobi yom to bimisi ou soit faut na za na bato ba lekinga ouais place na katani bango ba suminga
Ok. Ce qu'on les lots, tout le monde a un phénomène, il y a pauvreté. Bon, ça là, œuvre belé. Donc, vous avez mis ça énergie. Net si vous avez des abonnés, vous avez mis ça énergie. Mais est-ce que art et foot à Kayo, quand même quelque chose à niveau à poto, tout à niveau à qui pour qu'il n'arrête qui? Ouais, il y a un lobby. En tout cas, la minute, on a ma bête vraiment théâtre et les sanga. Là, on lit ça théâtre. Tu vois, donc il est sanga, na mouké mouké, moi, bah, contrat tout soir, bah, prestation tout soir, donc en tout cas, mieux vaut à la 1 que 0. Donc, il y a mouké, on est au côté déjà, c'est bon. Na niveau, nanga, c'est bon. Na niveau à droit, c'est bon. On a tout le monde, na niveau à droit. Non, na niveau à droit, en tout cas, peut-être avec le temps, mais pour le moment, pas encore. On a niveau à Congo, toi? Partout. Ils à la Congo, ils à la Awa. Mais sur l'organisation, il y a comme un niveau. Il y a Bino Teyanga. L'organisation va théâtre, nous sommes. Ouais. Déjà, dans la vie, il faut yomoko na omiyebela. Omiyeba, ozanani. Est-ce que l'artiste va nous déclarer tout senga à Lukaba droit au nini? Est-ce qu'il a reconnu déjà na Mboka ou na France? A reconnu. Pourquoi à niveau de droit? Est-ce que na Congo a reconnu? Va reconnaître yé. Pourquoi à niveau de droit? C'est ça. Non, mais c'est faut s'enregistrer et puis faut à la visibilité et puis faut travailler dire. Faut à la vraiment la performance moko ya makasi. Faut mata vraiment. Oko la mugaka na tongo te peut-être au succès 3 personnes ou 10 personnes après au métier déjà boy non. Faut à la vraiment na no mata. Nas qu'on a landa exemple. Natala akaba ya na biso ba kulutu na biso nde ba sala musala bien ba salaka tuzaka na sima na bango. To tala bango nde ba okende. Ouais. Mais pour souligner, c'est vraiment très important. C'est quoi qui sérieux nous a rendu? Qui sérieux quand tu es sur la boule? Qui sérieux na ngango? Qui sérieux na ngango? Na koma ka sérieux na mamba bolingo. Ouais. Dans hormis à bolingo. Dans na bolingo na koma sérieux. Dans libanda bo mango bona mango. Mango bona mango. Parce que na bolingo ko ça l'erreur té. Ko ça l'erreur té na bolingo. Ah oui hein. Mama Dembo wa boye. Bato ba bundisa oso ba kokio te ba oleka na nzela mobali nao tu kombiso mibali bato ba bundisa oso ba koka o te ba oleka na nzela mwasi nao tu vois ya mona na ndenga bolingo pena na komaka droit ouais na linga ba jeku tout na bolingo. OK ouais. Merci beaucoup. Siko na mona kio to mona kio ozaki na kin osala ki be mission ozo réclamer mbongo 8 000 € et pas faire rigola oye awa na Paris ozongi Paris to mono liboso ya ya salle liboso ya salle offert au presté au salle liboso aigle. Alors qu'est-ce qui se passe? Message wana to comprendre on mais quand on peut expliquer biso. Non, et ça tu vois ba congolais te comprendre marambo à travers. Tu vois ngana za artiste et comédien. Ouais. Tu vois ngana comédien ngai bako senganga ou ko senganga kete na osala événement to na osala loko bonana posa ba lobelango. Ngana ko sala ngo pe na inverse nanga. Ah OK. Na lobeli ngo pe na ndenge mo boye kota kaka makelele ka bato ba comprendre vraiment que oh ezala ki nini eza nini. Tu vois ngana za artiste. Mambo ucho loba ya ki ni to ya nini eza kutu grand frère Ferrigo la kutu te loin de là. Les padres kutu na pesi bambote loin de là Adidas Arena déjà le 20 avril na le 21 tous ala na biso tout ba fan tout ya leader ami en tout cas boya to soutenir vieux. Tous ala na vraiment eza culture mboka. Tu vois. Naso na lobela kiango c'est par rapport biso de toye baraté tu vois nanga moko pe na yebakité donc bato bazwa ki stade yoka kasi na expliquer zela na obosana bato bazo betisa président Ferrigo la muta zo betisa ye eza mutu mususu tu vois ba louer salle ba juste stade de martyr ba foutier caché ya obet événement bato wana batindi bato ba ko contacter nga toi na posa ya promotion ya stade de martyr artiste mboka ko beta Ferrigo la tu vois nga pe na ye ah bon nga pona sala musala na nga autant babi bon loko les abongo biso to foot le billet to pese lo mbongo awa tant yo moni de billet osani c'est-à-dire bato ba sérieux na koti na avion na kepe na kiti na terrain bon loko lo kiti na terrain déjà to pesa yo autant na yo yango yo mais po to pesa yango to pesa mbala moko bana de ya musala bato ya babisi mbongo billet uti poto oye osa musala obanga te na kepe na sali musala et comme na moment siko ya mbongo comme siko mami oh Nathalie Boy oh mais nini yango siko zo lekao ba explication belé ote yaka lobby ça n'a rien à voir dans les padres Ferrigo. Ah OK. Ça n'a rien à voir. Parce que nga siko étant que siko congolais, au Congolais à la kabongo.
Congolais, ta maman boti, ta papa boti, yo sozo mata, asa iloka zoua, au nord d'Égypte. Ata va grand frère bandeko bota mina bango. Tant à mon évolution na yo comme le kabango, asa iloka zoua. Lorsque tu as moni bateau, bah, ça va bien dans sani. Bobet sakinani. Le padre, fait rigolade. Bon, on les capé dans Nzela naïe. Parce que dans Nzela naïe, message est comme. Il y a un Alexa du message. Ah, ok. Tu vois, dans sa ligne. D'accord, kaka, grand frère fait rigola. Est-ce que vous avez 8 000 à solo? Et les cas 12 000. Oui, c'est là qu'il y a les cas qui coûtent. Sans compter que tu vas prime. Comme ça, c'est un risque. Bah, prime peut zalaki. Au podium, bah, risque zalaki. Tu vois? Donc, dans sa ligne. Dans l'équipe, quand on a invité, le rôle, il y a un mutazalaki wana bon, on le sa message dans la sima yaya. Dans l'équipe message nanga, il y a un peu comme il a noté. Et tu comme il y a kaka tant on a son poto. Tant que tu m'as embarqué sa arena, dans le big bon, qu'on a fait tant on a se rappeler dans stade. Bah toi on fait si koyo, to solo là na noté, bah qui manga kaboy. Tu vois, on a venu mututé peut-être tout qui dans la justice dans sens ni nandeni. Biso ba congolais to sila na kabo na maloba mususu to ko kuta na pe boto betani eke kabo tu vois na bi ah le ko les aboyawa ya fait repé le kwazo yo ka message te na comme si le message am ya kitoko sikoyo tanga na sali kaka message mu 1 heure du temps message e komeli ya bengi abi oh mais oh leader problème ni n'expliquer ya na bi ya monde na yaka na stade monde na ya na Congo. En tout cas, Batouana, Basalanga Boyeboy, Abina régler au cas sikoyo. Fait ça en 30 minutes. 30 minutes à Benginga, citation décalée. 12 000. Oh. Ah non, il ça. Non, mon affaire est go là, moi. On a maman Marie. Tala, nanenga mabete, on a eu ça yo. Tant que le maman Marie. Maman Marie anani, yem ta bota nani. J'hésite. Et puis ton boss anate na mukili ya lelo banda lelo tilobi. Maman oya bota bana abotaka mwana moko ezala maman Marie. Maman Marie Vierge Marie. Maman Marie ndenga zawana mwasi oyo atikala oyeba mibali te. Si abotaka Jésus. Maman Marie kombo wana eza sacré. So botama na maman moko boyo bengaka Marie. C'est-à-dire déjà yo mwana descendant oza Jésus, oza béni. Frère Egola abotamia et pas ya maman Marie. C'est-à-dire aza Jésus. Sikoyo. Mais ça va bien, mais non, il y a une vérité. Pour un message, il fallait aucun déboué. Il faut que badadangwa bana bazawana, il faut que tu rigoles donc comme ça message agité. Té, ngande na boye, ngana leki a fait rigoler les padres. Ngako ke nzela mutute na okene pas mutute, auto solani. Oyo za vérité to solanoni. Ato benga na téléphone boto ndo sola to solanini. Parce que tu n'as pas dit au son nom les padres, ils ont concerné les padres, Jésus de Nuance. Ce que tu as dit, ngana nenga mabete nzamba otala nga likolo ngana nana façon biso to babana moko boye to boko mina pasi to boko mina bandenge moko boye donc c'est mieux que to la kanonga o lakinga et puis o yebisinga nana ngote na comprendre pour to kola dana ba souffrance mais so assurer nga et ko kokisi ngote to bebana. Tu vois, donc si quoi les Congolais va mabe. Tu vois, va comprendre nenga mabe. Or nga na leki Jésus de Nuance fait rigola. Ce qu'on prend là wana so dans message au pesa Congolais au lobani. Kenin. Non par rapport à Kadi. Bon nyonso na lobie boya oyo. Na wala lobi na nga lobi na bango mais. Mato ino yo kate. C'est ko zawa te. Te na zawa. Message ici na opesa. Il faut pesa un message, pas comprendre. Nini? Baba silika ki. Yo kasi tout le monde a mon image wana. Tala mama Dembo. To sangisa makambo te. Leader a mis nde na za boya wana za artiste, comédien, humoriste. C'est-à-dire yoka na liste ba artiste. Tant ba otanga ba artiste ya mboka. Na pe na kati. So ba tu ba lelo peut-être te organiser tous les artistes musiciens. Tant ba okende tous les artistes comédiens. Na pe c'est-à-dire na kati. Ata na za nga les chèques, mais na za na kati. Ponga na lingana o lekate, na lingana ozana kati te liboso te nana nga esuka. Mais parmi na suka wana, na lingana te place au ticket lingano ya okutanga ka wana. Mais tango ya otala ngo mona ke yende muta komi boye. C'est ça, ngana lingana ngwana. On ne bo mona bo leki ya les padres. Tu vois, ngana ko kene na banzila ba intermédiaire te. Moi je traite avec le padre Ferregola direct. Et puis na solana ba président ba groupe musu se belé. Tu vois, donc c'est-à-dire nande ko na bango na petit na bango. Ngana ça la promotion à artiste mususu pas fait sangé l'autre côté. Je le fais. La bonne musique quand na sali nanga.
Mais on sait la c'est les hôtels. Donc nde naza boyawa, pardon? On sait la c'est les hôtels. Oh, yé pe nenga naza YouTuber ti. Aka le kwa bisoti. Yé tanga yaka pe osala ba promotion. Aka le kwa babatu. Oh, mais alors le maman na YouTube. Au monde ka tia mutaba base. Aza mutaba base. Oh, siko to lobela nini? Au monde ba base sala raté. Donc yo ma kofi na autre chose kuna ipo ngozongo. Na sa ndeni. Na bien. Na kofi o asa uti go. Omoni nga na minute yo. Omoni nga na minute yo. Na oyo ça tous les artistes na ba musiciens na ba comédiens to bunda na musala. To beta na musala. To tika biloko ba bla 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 te. Les padres tié double Adidas arena ngwana. To beta bango na comprendre. Na minute yo nde to boy to bunda na art. Ba comédien to bunda na art, ba musicien to bunda na art. C'est ça. Faire rigoler yo wana. C'est le bongo. A uchocha double Adidas arena. C'est ça. To bunda fali pas tié double nina arena. Kasi yango na lobiti. Oh pe nenga za boya wa. To tanga komba fali to tanga komba seleo na ndenga nini tiens. Ben oui. Yo lobi olobela kate. Yo lobi olobela ba artiste musicien nyo surtout ya mboka. Na ba o pesa mbongo te olobela bango pona art. Oui. Mais il faut avoir la précision. Mais kasi on a le banauti. Na marché wa motin. Il faut le ko ça la promotion à culture en mboka isa mabeta. Ko mataba artiste na biso ya mabeta. Nga au fait na la ndenge moko boye onga na zalaka. Lelo actuellement na ba lelo ba ndeko ba olandanga na za un peu sérieux na tala na caméra. Actuellement lelo na musique à Congo, tu as 2 personnes au ba bunda. Na musique à Congo lelo. Tu vois? Actualité dans minute yo ndenge zo kendele teston na biko bunda, c'est-à-dire ba oyo bazana ba album na marché sikoyo tu as 2 personnes ba oyo ba obimisa ba oyo ba obeta ba concert tu as 2 personnes na lobite ke ba mission mususu bazate bazali mais ba oyo bazana ba événement ba na ba actualité sikoyo c'est faire rigoler les padres et Fally Ipupa du Cap la merveille. Elle maravilloso. Depuis quoi autant cet album? Tu vois? Et Bima déjà. Oui. Il n'y a pas d'album dans le marché. Oui, depuis. Fabrigas pas là. Non, il y a des plics. T'es même si yo lobi 2 personnes. Chanteur, musique. Yo lobi va t'ami parler. On a tangué là aussi. Bon, depuis la génération, elle va faire rigoler. Fabrigas. Oh, bah oui. Kofi Olomide, il pas dans nini. La génération va faire rigoler. Kofi Olomide. Aza légende to longola ekuta makambo wana papa yaya ba o bazana ba album ba uchi ko bazana ba album kasinga na lobi na lo ba géné otunanga ba question il y a les padres on a lobi génération na bango c'est 2 personnes faire rigola les padres ce qu'on a leader a mis na 4-4 tu vois naza lekia Fally Ipupa lekia faire rigola Oyemba be nani yo na mekaka mikana lo mo na mekaka makasi mekana lo mo ya faire. Et le quoi faire? Viens bachin et belé. Jean-Pierre Mongala, moi, na ma bé. Jean-Pierre Mongala, moi, na ma bé. Y'a mon tola qui ça. Ah, les padres. Yo, Léli. Ah, les padres. Oh. Elie, mon amambé. Boya Fally. Zan. Boya Fally. Ah non, bah toi on va chanter dans Mboka. Tu vois, il y a Aigle, ils appellent Belé, hein. Les Belé. Les Belé fort. Na habité na bandana wapi. Ya te bandara oh. Et l'autre Aigle bandana awa. Oh, il peut chika ko ate pucha éternellement. Ya sika. On tambola kaloko l'extraterrestre. Voilà Tanzanie na quartier la tête, c'est qu'on a minute yo. Non bah F victime quoi. Ouais, bah F victime. Yo wana. Wana ya wana liputa. Te non tala Siko il y a tricot. Zela non. Aigle biloko c'est bela ko tobola mémoire. Biloko c'est belé. Billy Saint-Leli hein. Les tika Billy Saint-Leli. Billy Saint-Leli. Tika fanda. Leader amisi. Oluka njemba Fally boy vraiment. Jamais. Wana yaya. Ya mukolo. Wana yaya. Pouvez biso kasi. Tozi. Mobala mama nana. Ketchup. Mami. Mami. Onyo su biloko na yo. Abanana ngo. Takos. Onyo su. Oh biloko Aiglette. Mais on se battait leader amisi. Katae ya la bail. Onyo so yeti. Mais eza mo so yembatté. Onyo so yeti.
Oh, comment tu Dans la vie, n'a pas une minute sur le ça le théâtre. À ta gag, sauf que c'est 100 000 € dans ça la tête. Ah, na 100 000 € quand on est dans le bas. Sauf que c'est un côté, na ko sala te. Caché dans la mati. Aigle ou même si un moutou, fallait ou même si un moutou. Oui, les banques na combien na gag. Les banques na chose na 30 000 na 20 000 à la ville, normalement mon lugar il y a pas tika. Et pas l'idée à Messi. C'est exact tika. DJ patron. Donc je suis là. Oh, na ipso vérité. Les banques na minute so na mbongo te tika. Donc Mbappé te. 100 000. 100 000 quand. Abeta na bongo. Yo kabiso. Na lobai ya kata bango ya la bail. Na lobai déjà. Te kata lobai te. Na lobai te. Kata bango ya la bail. Wana check it. Ya solo. Na check it. O check it. Na check it. Oh bilo wa ya te. Ozo comprendre te dembo. OK, ya sele yo kasi. Ya nani? Ya sele yo. Na sani. Hello, ndio mo sele yo. Ale kila kanga mana Grace. Tozana prière abeta ale kila keya kanga à la place ka micro te couvrir ngana mutinga bina beta na maison mérité 600 yo moko. Soyez ça na boela ni na sele yo. Oh, na lo ba vérité te. Te boela ni foma nini pour donc la production kuna na Grace. Abwaki mo muke boya wa mungongo e cracher muke alobi bon en attendant mais la main. Le roi de Mbiko. Alobi couvrir ngana muke. Mukonja ko Mbiko vraiment. Na yibisi pesa ngana numéro ya le roi de la forêt na tout na yeso nga leader amis na leka na maison mère. Nga leka na wengete oyemba. Bafuta ki mboko. Na benda ye boy. Na matise sur la podium. Ake bois kalisoso. Ko. Abi DJ na vite DJ yo lelo oyemba. OK. Donc voilà. Bon donc voilà, merci beaucoup leader Abisi. Donc bon on y ambiance ya na leader Abisi za la rabou vraiment. Tebité erni na za série, le biga za série, era za. Na série, ya ngombe na peut ça conseil na bande konyo so mibali. Tu vois, ozo vivre na 5 basi mais OK bala moko. Kwa nyo bali bango nyo sauter. Place au mona ba maman, mituna bino. Bozala mayela. Mais on est comme polygamie. Eh kasi bongo siko zana bango 5 points. Wana bango 3 points. Bon ba yeba tu as 5. Omoni te. Bango ba yebite mais yo na conscience na yo yebi vivre na combien. Mais obali moko. Siko to banini. Tant basi ba mi bali boza mabe. Bobo ya mopwani. Bon dimaka. Tu vois, on vivre na moi si au lakakaye et là on sa senga ko lakakaye, c'est-à-dire aux ampiaker. Mais les colons ont aussi une infidélité au lati. Donc, à supporter un piaka, à supporter les sous-sous. Infidélité. Ah, en tout cas, vraiment, en tout cas, Bassi. Les colons ont chancité. Madame Mouboua chancité. Il y a solo. Tala, on est Moubali. Moubali, à cause de la capable, il y a une chérie. Quand on a kangaki, on a likango. Chérie, ça a une vérité. Mais la vérité, on a banni sur le koso. Alors, quand on a le bambou, on a koso la kati. Quand on a confiance en l'humanité. Attends, on a oublié. Quand on a confiance en l'humanité. OK, merci beaucoup. Donc, Bambote na Alain Milando, DJ Patron. Ouais, DJ Patron. Donc, souvent, on a un elongeza sikaboé. Et ça, grâce à Billy Bindi Nzasi. Donc, voilà, babi, quoi faire, babi Mikolo, yo, na katia Château Rouge. Hein, leader, il faut les gars, na Château Rouge, vraiment. Nani? Billy Bindi Nzasi. Nzazi. Donc, voilà. Billy Bindi Nzazi, na katia Château Rouge, en tout cas, dans les cas. Il faut les gars, ah, ok, tu as su que vous êtes là. Vous êtes décoré comme un bandé. Asali logo, tu es dans le logo, asali. Yo ba kangi sugi. Qu'est-ce que ça là, nous surtout? Il a kangabe sugi. Akangalo so makamuto décoré longi, basima a taé donc les grâce naé et na bosanité ici kondo putu donc l'ami de tous les temps malgré mal nécessaire. Malgré mutu pas mais na zalara na yo et d'une image to bosanité bah d'une image siko leader ami si programme ça bote belé vraiment programme na ezande to mo kino biso de asuka programme na siko ezande nini par rapport ya ma prestation na yo aux un événement moko eza en cours. Ouais, en tout cas on appelle na boye na luka na beta salle moko mais na réfléchir nan mais ça en 2024 botiki la moi temps na réfléchir bien salle moi monene donc na beta yo bolingo chadage ouais
Ouais, ya mabeta. Moussa na biso to ba artiste. Ouais. Comment la lelo oyo c'est les îles na Ansiluzolo bazongani après bazongani te ba la moi c'est mbalité. Bon ça ba langage tout na question bien, solo la bien. donc voilà Ansiluzolo. Ouais ouais. Voilà Ansiluzolo na faut tchaka président Ansiluzolo. Donc wana kulutu na. Ouais, wana kulutu na président Ans. Ngaza comédien te quand même. Bambo te belé. Ouais, te respect kaka non, moi respect. Naza ka fier na ba. Na lobe c'est kana makere. Bonga na makere. Omoni mwana nyonso ndenga la ka boye, faut za ka fier na ba ya na yo. Omoni artiste nyonso ya poto na ya Congo, ba cha brique na kati ya carrière na nga. Donc naza ka fier, nga na respectaka tous les artistes. Si qu'on a minute, on a un musicien, bah ça sous ma brique likolo la carrière nanga. Donc ça me fait un grand plaisir. Tu vois? Donc ça là très bien. Tu as une question. Ouais, une question. Les locaux comme on a Ansiluzolo na c'est les ino kosangana après plusieurs attaques c'est les ino abandé ko cracher na écran na ba émission mais les locaux comme on a ba sangani et bazo préparer le roman ou ba tango d'ici un week-end oyo. Comment on a déjà image wana. Et ça là qui est en tant que comédien. Ouais, ça là très bien en tout cas Webi Nzambe azalaka fandara place Pesa. Place Kimeza, eza place Nzambe Ayaka. Donc déjà ils ont une initiative moko bien, na betel maman beaucoup. En tout cas ba courage et belé, tu vois, ba parents, ba responsable. Donc le col les cas qui né les keli bongo en tout cas vraiment félicitations et ça linga fait bien. Et ça linga bien donc ndé ba sali bongo et puis ça fait courage lelo. Na vena fanda lisusu na kulutu na sele yo to bongisa. Tu vois, ça linga bien comme on a bango. Ouais, donc na vena ba ranking na ngati. Na vena ba problème na ngati. Parce que sur un message appelé ça c'est le roi biseli. Nani? C'est Léo. Ouais, en tout cas, là on a koyé bisaye et ça l'a fait plaisir les l'autre monde a Poutine a fait date et ça l'a biso bien, ça le moko pena y a bien et ça l'a fait plaisir les l'autre na moni pe a longo pe ba petit na Congo na Afrique. Aïna ba musicien ba beti événement autant na mona ba leki na ye ba ndeko na ye ba beta musique bon na rolo ba leki parce que depuis ka leki par rapport ya Léo Poutine ba depuis déjà ba même ba musicien na mboko ça déjà manque à respect donc depuis ka manquer Léo respect déjà tant na mona Fabricas Maestro a même ba musicien ba aller retour ti ba États-Unis a manqué Léo ba respect tu vois tant na mona Patrick Beckham a ya na ba musicien. Tu vois, ba musubi ba otika la zongi ba manquer Léo donc na génération na bango ka yé mutuna me ba musicien te donc ya ka yé mona bilamba donc atika bilamba 10 ans na Congo metanga zongi ya na ndambu na poto bato baluka bilamba longo na poto et que de Congo mais Léo Poutine na bilamba na kin azonga na ngo poto tu vois ba manquer déjà respect en tout cas grand frère longo les locaux et ça la bien tu vois sikoyo et loko au mona na bandeko va comprendre un message te ba quand on dirait leader na on critiquer to na zo attaquer te na on peut ça vient na courage tu vois ba to balandaka ya malamu onga na moni ba déplique ba sali ba memba musicien ba beti na ba sala yango pe na olakisa na web ça vient na Poutine asala na web c'est malamu nga na olakisa elo mususu te tu vois ça courage mukola ko sala ngoko mona ke ngape na roya na hotelema na peut ça coup de pouce tu vois et là on a lukande ngwana message nde ekomaka bato ba comprendre te ti diaka makambo bêtement te afingi alobi même bon interpréter mal te non on donne du courage na ba artiste na biso toza passer ba message toza ba molobanini molobeli tu vois toza wana pona ko tindika pe tu vois lelo ekozala ndete ouais lelo nde eza boyeza lokola ndete grand frère ba grand frère bati ba sali ba date ba nini tout so na ke na sali ba vidéo na sali ba nini tout mendeti touro yo na changer siko stratégie et comme siko pona sali la yo pona sali la promotion ata ya ofele faut contacter nga tu vois ata ya ofele faut contacter nga considération yango na ke lo na oluka ate petit boni ate moi na sala ki moi nini moko boye mais moi promotion de so les grands mots pas confier l'idée asola nanga zebisanga mais petit vraiment na monate vraiment bon sike bimaki ce qui les grands mots pas kuta o salango bon siko combien de fois siko yo bande comme sous boko salango te c'est normal grand mots pas peut ça mbongo ta lobaka qui était au petit mais na page na yo na moniteur vraiment
ana moni to zonga na likambo toni on comprend que vient à la tu vois oui oh tous allons vieux tous allons vieux puis à solo la bien soit monio pena signe reconnaissance à hôtel ma pena yo pe sa mbote c'est ça reconnaissance kaka et là musuta ba mbongo ngo lelo to mona ba kufa ba otika ba mbongo tu vois mbongo ata ba pension nini ngo échanger nini na vie na échanger nini échanger na l'autre côté donc l'autre côté luka eza considération pour leader amisi na za na ba musicien na biso bande ko to lina sa elo musala ateze ofele contacter nga solo nanga to solo la tu vois to solo lika na comprendre ka ate OK message est commis na osala ngo na obetango OK c'est bon leader amisi to komi na suka émission na biso babi musicien ba mba na koyemba soit instrument wa beta yo to ebi ke faut faire biso mo loko mo bo comédie ba na comédie mo loko mo bo kala ya mukie pour talent de considération tant que benganga les bourgeois ouais ambassi les bourgeois donc oyo ka bena tokos wana bena mutu nanga ya osaganate donc na nenga F victime maman na chanteur abina kabi otala ki challenge te sinamona ambassi non ngai na kanisa kaka yebika oyemba siko na ndenga danse apesa cours à chant non tant na ko mona na danse de gars bineli na bité ambassi lekina ba leader ebela Congo tu comprends non ouais na comprendre que ba leader ebela l'équipe bango c'est ce comédie qui va yo éviter na kata victime tout le monde kuna ba leader si au moins dernière victime mutakei poto ayeboyo atikali na poto Billy Sentatika te kabuya tikali wana zo kena ndenge musu wana eza siko eza ba tolo banini ba vie ba tolo banini na français français nzambe na ngai na loki ma classe wana eza siko ba vie privée mutuna mutaye poto na ndenge po na vie na ye mususu eza po na traitement mususu eza akede ba cours atanga nti na ndenga contrat eza ndenga otika te Jaël Chouatigale. Hein? Jaël Chouatigale. Na lobi na yo mutu nyonso tanga ye poto akomi aza na ba objectif na ye. Na makambu Jaël Chou na peso bambote. Tu vois? Leader amisi omoni ngande na bona minute yo. Ba fan na nga obalinga leader amisi. Ba lobi na minute yo ata muta fingi yo. Ata muta lobele yo mabe zongsila e bolam. Ba lingi suna lo balika mabete. Mes fans c'est ça. Mes fans, mes loulou, mes leader amisi na lela bino ya trop mikolo leader amisi na wana lobaka bien. Bien habillé. Attends, ça là, biso ma bête pour répondre quand na bolam, tout le baka bolam 2024. Tu vois? Mais du coup, c'est Edino image alinga seka. Ouais, en tout cas, na remercier na nous, na pesi na bambote na permettre na otanga na ya Théo Zambrota, en tout cas balobi Théo Zambrota ya na biso ye wana donc so na kacha kin ye wana nde mutasolu sarabiso, pourquoi pas aussi na pesa mbote na ya Willy Musheni, Koda Mboka. Et puis na bosanité Trisken Makengo. Trisken Makengo, en tout cas, Trisken Makengo. Tu vois, na pesi bambote belé, en tout cas, na pesi bambote na yomoko, balubi, dembo, chaîne na biso bandeko, bo s'abonner awa. En tout cas, bo s'abonner massivement, bo banou na leader à Missy awa. Et ça, soukate. En tout cas, presque yangwana. Bambote sili. Bambote sili na ngwa. Leader à Miss. Na dena ebeli vraiment. Yebe ko zela ka 100 000. Nasali nini bambote sili ozo ya en tout cas na pesi président Saï bambote belé président la die sobe na pesi ba oyanga na pesi ba ex nanga bambote belé place baza pour banda bakenda bakantia ngana mbali mabe côté baki ba obala ti lelo ba célibataire vie yango ko kenda kambangu te wa mobali mabe osala ka boye mais ndeni côté okei ti lelo ozaka yo ezanga misusu mbalo bazongelanga yo mona inga mabe okei so lelo zo lukozonga omoni nini ya malamu bazonga te yaya ki kozala célibataire ezana mo plus mieux que mususu za na relation mo ya kaka ouais ndeti nga pena ko sepela nanga musuna nanga boye na wana osepela OK no gauche droite yaya olala pongi ko banda butu ti tong to la msote yaya je veux ça o salanga boye mutazate mutazate mbongo kuti na butela mama mbongo te la maman deux personnes OK merci beaucoup leader Miss Bambote Sili ouais Bambote presque Sili nango Bambote Sili nango vraiment en tout cas il salinga plaisir koleka na plateau na yo ezala mbala sukate toujours na bandoleka vraiment et puis na osepela pe contacter pe bande commission ba théâtre baza sur place et ça la bango pe bien baleka awa
Ok. Faut match chaîne, faut match abonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nayoki conseil. Donc voilà, tout ça qui bon on a leader à Missi. Merci encore il y a répondre à l'invitation à Bisso. Donc merci à toi Edino Image, merci na abonné na nganya surtout. Merci na ba fleur na nga obalinga Rolanda Bisso mingi. Merci na DJ patron Alain Milando, baba mbote siko zali. Donc voilà, bambote na Billy Bidi Nzasi. Donc voilà, vous êtes tellement ébélé. Bambote Arnaud Lizard, na Bosanité, Aurélie, Mama Cessé, kuna na Kinshasa, et na Bosanité, c'est les Kiakou. Babi, c'est les Kiakou, moi, na Paris à Tongo. Donc, Bambote Bessika Bozali. Vous continuez toujours à s'abonner massivement, Bozala de cité. Tout coutani bon pour n'embalasima. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Teo Kabwana. Omoni, Mama Dembo Mobali wa mesana na basi belé. Ata komi pasteur. A changé na été, a zanéka infidèle. Tu vois? Donc, na vinde to la raboy maman, c'est peut-être na relation au moni mobali a considéré yo a pesa au respect na valeur na yo. Po so kutena mbala mabe lokola nga, so na remarqué aux moi si mabe. Na ko botso bane bela ta 8 to 10 après na kufi. Boko la siko mukumba charge a 8 bana, na 10 bana. Tala mi bana mitea mabe bazin. Lokwa ba biso boya. Yo sakane